Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso. Voilà, salut, bonjour, bonsoir, Bokota na nuto solo la, bokota to solo la, bokota. Vaccination de makambo. Bandeko, bokota na nuto solo la, depuis tongo na yo kanite, j'avais voulu que non, ma tête épéma. J'espère que non, vous allez bien. Awa, beaucoup tato solo là. Tu te rends déjà pour mon na photo en miniature. Le long na kineka na photo, na affiche na biso ya vaccination parce que y a ngone makambo. Beaucoup tabo aimé et ça bien. Vous avez bien awa. Boato solo là. Boato solo là et Tantina famille bota zobenga bino bokota boato solo la ka ndenge to solo la ka lelo to ki na ngoli kolo penza te et to solo la ka dans les bons, dans l'amiable, mais l'essentiel message est passé. Bomoni titre nanga kuna bomoni photo ya miniature mais awa na tchenanga affiche ya film na biso parce que promotion de makambo. De comment quoi komelinga lobi mama BBC Bellevue a verrouillé biso boinde nini to si to komi na 7e épisode ba fongola biso te Poutine j'espère que non vous autres la filme ils ont les manango malgré ça na moi lanterne mais ça promet ils ont les manango botalaka que non total la film ngo biso morote toza na bato batalaka po baya koloba ke non Bellevue aza maman écriture Bellevue aza Poutine de d'écriture Bellevue boy c'est-à-dire que non batala ba film na ye quoi ce qui est vrai tozongele sous lelo na kimia nyoso po to tiko na boyete parce que yo lobi tango bimaki ezaki ke non oye ko répondre une fois pour toutes. Alors, moi, je ne pense pas que non, lorsque Bimaki hier, au lobby que non, oui, qu'on répondre une fois pour toutes, Makamango, si, Lisa, aussi, Sango, Kambala, Moko et tout et tout. Moi, je ne pense pas qu'ils ont la liboso, Oloba, Bongo. Alors, tant qu'il n'y a pas plateau, nayo, ou Yambakabatu, aussi, Takakombo, ya Bellevue, tant qu'il n'y a pas plateau, nayo, partout, les kaka, Moussal, Ozo, Sala, et Lingil, quoi ça non que le bas ombre et à Bellevue a toujours du bosso na yo. Je ne pense pas que non et le bas qui que non aussi sango une fois pour toutes. Je ne pense pas biso peut-être famille du bota nanga mama BBC personnellement non que le bas que non tozan a besoin ya yo ce qui est vrai le colosa mobile ozo se respecter te depuis banda ki ba guerre rango et tout biso pe tolingi te na kombo ya mama biso na munoko na yo parce que ya tanga kayote elle est plus focalisée na musala yo ba sorti no médiatique tout a oyamba nani artiste oya joua quand même pas na Bella production jamais kombo ya Bellevue et rataka na émission na yo jamais jusqu'à tel point que non tonton dako pa yeko beto toro mozo comprendre les cartes. Donc osa no na okelo ba keno osa maele ya donc osa terre à terre na réflexion na yo. Lingo vanda na batu ba comprendre na yo te. Omonika ndenge to zara na Poutine na biso. Moko to comprendre Poutine te. Moko to comprendre Poutine te mutu faut za la bongo. Bozo ba position na ye to bozo ba position na ye te. Bozo ba position Poutine to bozo ba position Poutine te. Netinga mama BBC nazalaka a omona na vandi
ma BBC Poutine kuneza ndenge nini, Poutine aloba nanu, to comprendre te, Poutine. Donc, les gens veulent baye ba position ya Belleville eza nini. Na nyonso ezoleka. Si ko ezalaka bien, bato baye ba position ya mutu te, parce que soki mutu ayebi ka position na yo, esi limabe makasi, danger. Siko yo, ce qui est vrai, toyebi yo kitoko. Toyebi yo kitoko. Titre na yo, ezaki déjà que non, oluka déjà marché, que non, bato baya kota la yo, na kombo ya Belleville. Parce que moi, ezate que non, o zappé dans ndeko mwasi. Parce que, c'est trop ridicule. Il y a tout le temps, ozaka na kombo mutu, il y a ndeko mwasi, oyope, azana mobali. Mais c'est gêné pété. Non, to solo là, bandeko, non, ça n'a critique, mon ko eza logique, hein. C'est gêné. Oza mobali, ovanda na mwasi na ndako. Je ne pense pas que non. Okondima peut-être ndeko moko mobali azalaka tout le temps sortie médiatique tout le temps kana kombo mwasi na yo. Je ne pense pas que non osepela nango. Mais ça lango pe ezala réciproque. Ça la ezala pe réciproque et ça lo bien. Belleville aza femme libre était. La qui ta maturité à kimobali. La qui ta maturité à kimobali. Humanisme. Ya koloba keno ba guerre depuis na bandaki depuis na clasha ba guerre na Belleville à répondre à ngate et loko mokote et à la fin des comptes dis-toi que non azana mobali na ye toi aussi tu es un homme obime loko te obima na oye baté soki bato ba baza pembeni na o bazo aider yo. Moko mutu o azana humanisme okyo bima bolobi o se rendre compte ya lobake no mutu na oya ko attaquer azana mwasi na ye azana bana na ye bon na ke na ngo na tika kaka o respecter peut-être ta bana parce que jusque là o ya pe ko lobelo ko Belleville sala yo te. Siko neti nga mama BBC pona nga ko ce qui est vrai. Moi, zate penza na ba sortie médiatique non o sala neti o bossa na Belleville Belleville moko boya a existakate. Et ça le grand temps parce que nasi maya yo ko sala ka ba sortie médiatique na ba miniature na yo o chaka elongia Belleville abisto bandaka ko ya neti nga mama BBC na bando ya ka pona zongisa no ki bo moto na yo po ba guerre mususu ezalata bien et yo kana penza son ezobima penza bien ya mwasi na mwasi po ne toza boy toza sans ignorer ya koloba keno adversaire ya Poutine na biso eza nani eza sila et na ki adversaire ango biso toyebi keno Belleville abet donc Belleville aza au top o yo moko po yebi eza ko bakisa te ya kolongola te to lobaka vérité. Po bino nyonso ndenge boza wana boyebi penza boyebi degré ya Belleville boyebi level ya Belleville boyebi namonaki video moko boye Davina pe mikolo Davina opende mususu Dav penza ayebi opesa batu tension alobi eloko moko alobi ke non mutu oyo azo bozela tocha audio yango tocha video yango boyoka afingami na sima video oyo pas comme possible tolanda depuis tango lula nga beni lo ba veri toujours lula my kanzi to vanda no atu c'est ça mutu vraiment na dexa toming na esi toi pour atanga na ba tournage nyonso t'as ça promotion hier vous découvrez mes talents. Boyoki eloko alobi mutu osala promotion ya bo découvrir ba talent eza nani makandi mais Davina afingami kana eloko alobi wana. Maintenant pourquoi les gens ne veulent toujours pas yakoyoka vérité oyo likambo oyo eza bongo. Les gens ne veulent pas parce que na minute okutu chers collègues je vous dis soubassement chers collègues
balobi azolia sila oka cesse. Donc pour na bango ate loko eza vrai ye ce qui est vrai aloba bongo te keno ya koloba keno Bellevue akomaka écriture Bellevue azana écriture akoma aloba bongo te. Est-ce que boki ko imaginer tabino degré ya niveau ya mutema mabe ya bato? C'est-à-dire que notre ndima ke Bellevue azana écriture Bellevue azana maman écriture Bellevue ayebi musala nde loko bolinga ko nuirie. Parce que comment est-ce que bino mutu o ayebi musala bolinga bolongola yiwana bocha o ayebi musala te azala wana po a conduire bino ndenge nini to mona ki awawa nakanga natika kaka makambo ya présidence naza politicien te naza politique nzambe bozolanda ce qui est vrai na minute oyo baotelemela ye na cc mpo na ye il ne fallait pas aloba keno Bellevue aza maman écriture naokende nango plus na professionnalisme naobeta mingi lisolo ya Poutine na ki professionnalisme na ye mpo bato ba comprendre mutema mabe eleki. Davina alobi très bien alobi ke mutu oyo azo produire bo découvrir ba talent. Davina afingami soki boki kotala afingami jusqu'à tel point boyebi Davina ndenge azalaka ya tikaka likambo te aye ko répondre. Bayebi si Davina balobi ka ndenge ozoloba wana lobi ko finga ye lobi ko sa nini ofinga ye. Siko ngai loko elekela nga naza famille libota tolekaka lekaka nenge tolukaka ba matière tolekaka na ba Facebook tolekaka na ba TikTok ba page et tout au moins na page moko boye emami ki penza Bellevue wana batie nzembo moko ezo accompagner photo ya Bellevue kitoko te maloba o balobi wana kitoko te. Je me réserve ya attaque dona kene na commentaire loba eza na ba soldat mususu ya famille libeta o bazana bango na TikTok o bango ba répondre rapé ba kwiti na ba commentaire. Mais moi personnellement na okyo sala ngote ya na moni bongo pe na ina répondre na lobby ma bemba la moko ta na moni photo moko ba fingi Bellevue ba lobby ma be ngai rendez-vous ka na YouTube awa na ina ngala ba critique na nga o eza logique. Nena lobani nena lobakeno Davina lobi na bien mais bato balingi ba yoka te keno Bellevue aza mutu azo produire ba artiste et na sima ko ya ko produire ba artiste tozo kene ko découvrir ba talent. Davina lobi yango tango lobi yango est-ce que peut-être bato ba okanisa parce que elle est plus close ou encore azo évoluer mingi na Bella production mais alobi loko eza solo. Malgré que non, Aza Pembeni à Bellevue, malgré que non, Azo tourné Mingi na Bella production, mais ce qu'elle est en train, ce qu'elle a dit là, est vrai, et tikali bongo. Maintenant, c'est quoi, pourquoi Mokilezo l'ingakoyo kangote? Pourquoi Mokilezo l'ingakoyo kangote? C'est pareil, dans ce qui est vrai lobby. Ce qui est vrai quand les fait à l'oba qui a no Bellevue aza boy et puis il paraîtrait que no ezamba liboso te aloba ango déjà que Bellevue aza mutu oyo aza présent écriture ya film akoki ko loba bongo te ola loba bongo aloba nde fila bacha nde si la place wana ou alors nous donc na ko loba ke no Congo mboka na biso ko bongaka te parce que jara batu ya boye boya na privé maman bébé c'est kolobaka bongo te Congo la biso ko bongaka te bandeko ata bino moko parce que Congo batu baza ba incompétent na niveau moko pas comme possible boki ko imaginer président Félix akoti na nani azwi ngwende na ye azwi kicha bokonzi na sali même pas 5 ans mais batu bandi ko finga ye zoba kizengi elelele bima tofotaki opona nini elelelele babosani keno yetangu azwaki kitia bokonzi il y a eu 20 ans passés oyo babebisa déjà mboka na biso siko bino bolingi na une année na 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans toloba babongisa bino Congo et si longtemps que non Congo babebisa ngo il y a de cela 20 ans passés
au moins na place où on a dans le bac, non, na kana ba critique nanga, o eza logique, et puis na kana côté les ba anti-valeur mususu penza, congolais il faut qu'on réfléchir na place nae. Po nga ata soki nga nazaki abakwiti na miniti oyo. Et que ce qui est vrai lobi que no Belleville boy nani Belleville penza penza Poutine de l'écriture na loba ngo penza na samutema na ngai que no Belleville aza Poutine de l'écriture. Soki nga naza abakuka. Na loba mais oh ya lobi na eza vrai ça se voit à l'œil ni. Et yebani na batu nyonso, et yebani na communauté na biso nyonso. Olena memelango polémique te, po na pesa ngo matière te, po eza matière. Ya ndenge bazo yima. Loko ya za pembeni ya sila uka akoki jamais kotombola bela. Siko wana ez esprit nini. Neti boye bisanga. Lelo nga mama bebe seso na bike non, ka ne na za famille libota na ya kotombola sila. Na otombola sila na nini? Boye bisanga. Naza neloko na otombola sila te. 1. Sila komaka te. 2. Akastaka te. 3. Tournage kutu. Donc yeba sale la ke nyonso. Ata ndenge auti soki wapi yango kuna auti kuna aye akuti déjà basi ba planifier nyonso ya eka kana formalité ki bo moto na so disa kolo chaîne. Parce que boye bisanga na ko défendre na ko lobele nini ya bien. Pour à détruire jeunesse, à détruire théâtre. A baby si théâtre nazane loko na koya kolobela ete na koya koloba kaka nazo mona te loko te parce que kolata mutu nyonso alataka yesu ko il faut ko comprendre que non aye ko zwango na kimukolo il faut que nango ndenge azo kende wana mais batu mususu Belleville komaka biso nyonso na communauté tozomona boza wana ezala na ba train ezala na ba taxi ezala soki wapi na ba bus ya ba transport vous les abakwiti bondimaka Belleville ya koloba keno ata to ndenge toyaka na tozofinga Belleville penza za likolo ata likoleka puti koleka nani sila boloba yango. Mais c'est pourquoi ces gens de méchanceté ya koloba keno soki muninga pe aye kaka ndenge na ce qui est vrai abima kiwana alobi penza na moni pe na ba commentaire ba to mususu ba lobi keno aloba ngo déjà mingi keno Belleville azara vraiment Belleville côté écriture vraiment il y a pas de parce que les gens bazo obligés na miniti oyo les abakuku na miniti bazo obligés aloba bongo te donc aloba kaka keno sila et si longtemps keno to yebi keno sila ko makate ata bino moko bandeko. Après, bon, le non maman en Afrique du Sud, nga nazo bananga ka vérité. Comment est-ce que bo linga bo comparer na mutu o bino moko na fin fo na bino bozo e bakeno akomakate akastakate. Sko mutu moko boye alo bakeno o wana za danger bo siliki. Okilango ekomi ndenge. Yesu masi asalo zonga. Kake loko Davina lobi Belleville kandi nous devons produire bactère nasima ye ko produire bactère biso communauté tozo découvrir ba talent parce que munanga na yo eza ya solo to eza lokuta neti nga mama BBC eza ya solo na bato wana zo produire lelo ba to découvrir ba talent na bango. Et puis non babeli penza bien te nano babeli penza bien te mais bango ba moni ke non babeli ba oki ko kende siko ba kende ko voler na ba propre zèle na bango tala ndenge ba sambrier ko mataka na ba life ba edisi Davina balobi omonika ndenge ozoloba wana ya mutu a produit c'est-à-dire tangu nani Davina lobi bongo c'est ba artiste et que la mieux peut-être que non ata musalo Belleville azo sala bo tombola bon même pas ko tombola ko pesa ka mutema mabe bon dimango aleni enzamba opambola bino et s'il s'agit à ko pushier et à ko tindika bo sala ngo avec na mutema moko nzambe pa opambola bino pour o Davina alobi lokuta te a flatter pe Poutine te
a flatté pe communauté te ou bien encore a sepeli si monoko na été alobi ka vérité ya ko ba celle qui azo produire par terre et bozo découvrir ba talent na bango eza belle vie parce que batu nyonso balikaka pas belle vie batu bayebi ba maison mususu ba chaîne mususu bayebi ke non kuna ndenge eza wana eza leçon eza déjà école donc ce qu'on n'y a tika n'est pas belle vie yebaka ke nous zo maman na formation na paix de temps ko vanda na ozo formation c'est-à-dire que no belle vie eza mutu moko boya zo former les bino batu après boya ka to zo oyo parce que alika ki na bela production lorsque vous faites ça automatiquement bozo e ba grandeur a mutu wana ti Davina finga mi balobi kaka ndongo zoloba wana lobi okoya kofinga mais na sepela ki na réponse ya Davina tolanda comme ça na zongela bino différence entre ye na batu misusu qu'elles sont respectées les femmes d'autrui les mères d'autrui et bref les personnes moins âgées qu'elles. C'est ça la différence. Tu vois, dans la vie, il faut savoir. Po bwana akataki maloba. Po abwakaki eloko mo bino mo boyebi Davina. To lobela nani artiste na biso na côté côté professionnalisme na ye. Parce que awa Davina a lobeli sikoyo savoir faire na ye et kendakana savoir vivre. Vous comprenez, hein? J'espère que nous avons la maman BBC. Davina et Koloba, savoir faire yabela et kende et tamboula na savoir vivre. Yango boyo ki alobi ke non. Problème o ezalaka na belle vie. Différence o eza na obino bo kanisa wala obino parce qu'il y a à répondre à bakwiti toke nango bungu. Ce qu'on appelle si différence ezalaka entre belle vie nanani na silauka parce que to chama ina munoko te to ebike non ba o ba ko mataba kende ko finga nani Davina ba o ba ko mataba kende ko loba mabe pona Davina ce sont les abakwiti on est d'accord to chama ina munoko te to banga mutute Davina o ya ko kende na page na ya ko finga Davina eza abakwiti po biso famille libota to ko finga Davina te. Parce que Davina Denga Zawana, Tokyo Benga, Benga, les filles de Bellard Production. Ma vidéo est ça. N'a précisé bien, n'a l'obité que nous les filles de famille d'Ibota. Les filles de Bellard Production. Ba mi benga bongo na balinda bango nyonso. Ba mi benga bongo les filles de Bellard Production. Parce que mutu oya ko yako finga Davina ou encore mutu oya ko yebisa Davina kaka nengo zolo bawana lobi ko yako finga ye. Parce que pour Davina abimise loko wana na munoko na ya koloba ke non différence o ezana belle vie eza parce que elle s'est respectée na baleki elle s'est respectée basi ya mabala aibi o respecter bayaya. Parce que pour Davina lo babongo après sa différence wana sûrement Davina avanda pe na ndiko na mama ba ya ba o ba finga kaye sur les réseaux na monde na bango théâtre Davina avanda na bango Davina aza mwana moko tokyo lo baza madame aza mwasi moko o peut-être que non que lo ba que non aza na maturité et atanga et elle est intelligente surtout bito katango to ke nango mukuse elle sait voir des choses taka la millionnaire. Donc, Eza déjà eloko oyo a remarqué entre les deux sœurs. Yakoloba non koto yo respect zate. Effectivement, sa façon de parler au monde a non respect zate. Ce que bino batona bokenera na ba commentaire. Ya o mona nga mama BBC na se réserve ka mingi na ba commentaire ya ba na ba vidéo ya batu. Soki na sepeli na vidéo o mona ka non na chaka na nga ka cœur. Mais pour n'attaquer nos vidéos, ceux qui n'ont pas na vidéo, mais ceux qui n'ont pas na vidéo te, na la commentaire ni na koleka. Yango mona analoba toujours dans la vie, il faut savoir se gêner pour ne pas gêner les autres. Pourtant on va kozoa commentaire no ya buzo ba o koma ki ba matisi kuna likolo, eza sexité. Obimi medre.
siko tango yo komi bongo ya koloba ke non un jour okobi moko ya kofinga Belleville yango ozoloba ke non yenda azo produire bateau azo produire barterre et tozo communauté zo découvrir barterre à travers Belleville yo ekoyebisa ye ke non un jour okofinga atanga mama BBC est-ce que na ozanga réponse ata yo ozolandanga ozanga réponse akoyebisa mutu wana. Alors des questions aussi koyo réponse à et pas nani et pas Davina. Donc Davina yebise que non, ça me sera difficile. Ya ko bimana ya ko finga ye. Soki peut-être na salango et pas maman bino parce que respect zalate à respecta kabatute ba yaya te balé quitter voilà. Manque à savoir vivre. Hein? Mais ici chez Bella Production et pas Belleville pembeni na ye et loko wana eza. Ça me suffit déjà parce que mutunyo solinga respect. Moutounyo solinga considération. Nde réponse au bapesi. Bino bokena na ba commentaire boza maye le teta bokena na ba commentaire moko ala kan. Parce que réponse o ponga mama bébé so na bina cha mungu kaka na réponse ya Davina oyo. Bosa elanga ba life kuna. Pona ko lamba ngo kitoko o ka be nani Davina lobi. Na minute Davina pesi position ko lobake non. Si la uka bon, excusez-moi, il y a attaqué no batanga ki kombo na été, mais mutu o na o lobango bien pe na o répéter. Commentaire o ekokende ko finga Davina, eza famille di botate. Et je ne pense pas que famille di bota parce que toyebi ke non, ba film netinga, ba film o Bella Production zo komela biso, ba film kitoko, tozo tala na Bella Production, Davina zo zangate. Et Davina azo sepelisa maman na biso déjà. O eza déjà suffisant pour na biso ba fa na Belleville. Eza déjà suffisant na biso ba fa na Belleville ya koloba keno. O Belleville lukaka keno Davina pesa ye. Na ba film Davina pesa kaye. Belleville aza esengo, eza pe Belleville azo ayoki esengo, eza pe esengo na biso mamoko. Alors quelque part netinga maman BBC, je dois aussi protéger Davina. Je dois protéger Davina parce que Davina ope sa maman nanga kimia, a ope sa star nanga kimia. Nani ni na musala o azo sala maman na menani star nanga soki asengi service ke non, musala ezabo to ke nango boy papa azo pesa star o nga na linga mingi oyo ya lukaka ba pesa e. Ya biso to suki wanati. Sko to ko inela Davina ni to ko inela Davina te. Eloko te. Eza bongo te bandeko. Pour réponse à Davina ya koloba non nani ya koloba ke non un jour oko finga kaye. Un jour oko finga kaye. Siko Davina pa ye koloba ke non soki na finga ka moko. C'est par rapport ya oyo boye nde na finga ye. Alors ça va m'écouter encore et vous elanga pasi. Yanga ko finga peut-être Belleville parce que babiloko o nga na lukaka. Na vie ya koloba ke non considération respect et tout ata nazale ki opesanga peka respect na ozwango déjà o eza suffisant et pas Belleville à part peut-être enveloppe ya musalo ya pesaka ye o ya rosa na Bella Production soki ngai commentaire wana o na yaki koloba ke non un jour okofinga kaye na oyoka soni po nini na oyoka soni parce que na yesu ko fingi sa maman na ngai ya koloba ke non ya considéra kabatute ye na savoir vivre zéro à respecter kabatute bosi la makati to landango isusu différence entre ye na batumususu ce qu'elle se respecter les femmes d'autrui les mères d'autrui et bref, les personnes moins âgées qu'elle. C'est ça la différence. Tu vois, dans la vie, il faut savoir. Vous comprendre? Ce que vous tournez, vous ebisanga. Bandeko, je vous assure, ce qui est binal bête abordira. Bah, au cas maman bébé sekuna, ok, bité ba matisi sous Davina pe na miniature. Il faut to bimisa. Pour nini parce que baye la kabiso ma finga ya dokuta ya Belleville.
bayela kabiso ba mensonge na kombo ya belle vie bayela biso makambo ebele ya eza na artiste moko te oyo abima aye penza na sincérité pour na belle vie baza mukie baza na bango tonton dakosa na biso baza wana bango parce que tonton dakosa kutu to longola parce que ye eza histoire d'amour to longola non tonton dako pour tonton dako abeti bango toro sko betango propre ya bino soki bozo yo soki seki evozo koka ozo sila mate na koyamba na kolukanga to solo la makamususu to sa makamususu so bando bengi sanga peut-être okanisi ke non ozolinga peut-être poto kitisa mutu moko boye na ko beto toro kitoko combien de personnes baza pembeni ya belle vie babimi ba ofinga belle vie comme pour dire que non soki bavanda na belle vie pendant 5 ans 3 ans 2 ans une année bolamu ezala te yaya bomoni dans la vie omoni eloko oyo Davina alobi différence oyo eza parce que à répondre à bakwiti différence oyo eza entre mama bino oyo koloba ke non un jour na ofinga belle vie lokwa na finga mama bino bo eza pe ko finga te aloba na ka vérité à la logique pour na tika ko mona te bato ba koka Davina te po Davina eza pe parce que ba conseiller ki Davina tchana se Davina za peza elombe akoloba ke na linga pa memango ke penza ke mais ba conseiller ki Davina tchaki yango na se to yebi biso nyonso parce que tant yo zoya na page na ye oyebi déjà que no Davina ndenge azana lekisaka likambu te Davina ndenge azana déjà zaka na rando na mama bino mais yo zoya na commentaire o comment est-ce que ya ko tiko penzo leka aotiko leka te parce que po asilisa o kitoko akotape kaka na mutu yango oyo lingaka wana comme ça osilama parce que na minicho toye ko découvrir que no a respectaka baleki te a respectaka ba femme d'autorité a respectaka ba o baza moins âgé qui était siko ba o baza plus âgé parce que le respect réciproque ateza la mukolo ezanini voilà là maintenant tokyo lo bakeno ba eko informer biso que no azaka na défaut wana soki bino boko s'attendre qu'un jour na finga belle vie na o finga belle vie te pour nini parce que belle vie a respectaka nga naza mwasi ya mutu belle vie a respectaka nga achaka nga na place ya koloba keno naza mama bana naza mobali ya mutu mabe mususu ya mike ezanga te parce que c'est logique ya koloba keno environnement et vie sociale et tout place batu baza mabe ya mike ezala te yango bomona na be mission na nga na yebisa bino bandeko dans la vie bolinga te ka ko vanda botala kaka mabe ya mutu parce que soko zo vanda na bato zo tala kaka mabe tu vas te retrouver na coin moko boyo moko o ningesu batu te luko za na batu eloko moko boye o koloba keno na garder relation o pona eloko boye mais batu lelo ba kabwanaka pona ba fitilité moko boye mutu abebisi na vie na ye esili mutu wana ndani ya bongiselo vie pona ba fitilité moko boye soki oza na mutu pembeni na yo tala nanu ba avantage kaka ou encore imposer même pas quoi imposer c'est trop dur tala ndenge bazo traiter yo parce que yango nde ya motu ya po balobi place o bazo traiter o déjà mabe ya kanga bifunda bima kende ezala bongo siko Davina ndenge azawana bosala ndenge nini bosala be mission bofinga bolobele ka ndenge olobela soki sila ndenge nini soki ndenge nini okenda na yaya na yo wana tozo zela un bon jour osa elango pe belle vie siko alobi bomela ma ya piyo ya koloba keno bozela trop na olobela Davina te na inga nena décortiquer sikoyo eloko wana beti wana ya ke oyo nga déjà na lingaka na monde na biso oyo ya théâtre ndenge tokendaka par-ci par-là ko tourner oyo nga na lingaka ezalaka considération respect et bochanga na place nanga esili nde eloko belle vie apesaka ye sikoyo bolinga bongo te c'est grave
bandeko filme na biso ya vaccination oyo ye Davina ndenge aza wana tozela soki akosuka koboni mususu ye mususu koye oh nasombaka petit déjeuner basi babengani ye kuna epa bavini Vini azo use ye Vini azo utiliser Davina Vini aza lelo mota osala parce que Daeli déjà sabwakaki maintenant il faut ka toyeba parce que Davina akobima ndoki na kati ya ndako wana ndenge nga nazomonela po mama etola autaki kokweya Davina pe nani Daeli ye wana pe auti kokweya eza synonyme ya nini mopaya oboyambi na ndako aza nani ye état d'esprit ne eza ndenge nini ye aza na lien nini ye mupepe nini oyo ememi ye etamboli na ye tout ça ça compte bandeko ntango totambolaka wana eza toujours kaka na mupepe moko tokumbanaka nango toyebaka te siko Davina ndenge aza wana aza mwana moko oyo tokoki oloba keno aza mwana moko ya bikila soki toyebi toloba bien Davina aza mwana moko deja basalele bikila deja na bomwana bongo te bokomelanga parce que biso nyonso na minute tosungana mpo na film oyo tosungana bandeko boyebi nalandaki pasteur moko boye bon eza juste ka nalingi ka na zongisa bino na eloko na uti koloba ya koloba que Davina aza mwana moko aza na bikila oui Davina aza na bikila pourquoi parce que ndenge papa na bango bayokanaki papa JR na papa Elombe ya koloba bana bango baobala na mwana ifo azala vierge et tout est-ce que toyebi eloko o peut-être papa JR asala peut-être tango Davina azaka mwana muke toyebi te nini peut-être azo ya Davina toyebi te parce que bango nde baza na papa JR na papa Elombe baza bato moko boye ndenge baza wana to ndima bango te donc nde baza wana baza ndenge ba sataniste papa Elombe na papa JR donc baza batu te baza bato ya monde ndenge baza wana bango mibale mutu ayenisia papa JR nani papa Elombe tokoyeba bango kaka kuna ndenge tokende boye siko Davina kobuka ekila kobebisa ekila yaya na ndako ya bato wana bakozwa ba retour eza bato mususu dans la vie oyo kaka keno mutu nyonso azaka ya koyamba na kati ya ndako te yango monaka okoti oyambi mutu na ndako boye pa sambela détruire nanu mupepe nyonso elandaki ye oyo akompagnaki ye détruire yango neutraliser yango e fonctionner te naoyebisa bino bandeko naoyebisa bino bandeko nga na yambaka mpaya moko boye kala non ata ba 3 ans passés je peux dire ba 3 ans passés era ba corona era ba corona ba 2020 ba entre 2020 2021 na yamba mpaya moko boye aya ya mpaya ye et puis na yamba ende ni toyebani te elo moko te ne pas te auti kina ye ba ina tindikere siko tindikere aye asundoli ye siko na station akomisi na ville nanga sikoyo tango babandaki koya ayaki na koli na ngai comme pour dire que non soki akomi na station nga na okende na ke kozwa nani koli na nga ndenge utaki na kini na kende na zwa et c'est tout toyebani te so tindikere ko amatisi ye bis ayebise bato moko bakoya kozwa ye na station biso babengi biso balobi keno kende bozwa kaka koli na bino partir à station bino bokeye kozwa ya na lamuka na ntongo tokenda tozwi koli boye mutu akozwa ye aza te ya réalité ya mboka mopaya ozoyeba sikoyo ne place akokende te bato yango oyo balobaki bakoya kozwa yo bayoyamba fone te fone ferme sikoyo naosala ndeni nga mpe ko mosambeli otali mpe voyage ya kitindikere ya baotindika yo ya kouta kini lubumbashi bokatisi bamai bokoti bato bayebi ka nzela yango ndenge ezalaka sikoyo mutu akomi na station boke 6 heures kozwa koli na bino bokuti mutu aza na place akokende te mutu oyo ifala ya kozwa ye azoyamba fone te fone eza fermé et nous on s'est dit réalité yango ya mboka yango ezalaka boye omona keno mutu obengi boye akangeli yo fone aozwa esu fone te abwakisi yo na station
bandeko, je vous dis, si on a talibé na bisiko to sandi no talibé moi na mwasi. À ça les 4 jours zela à sokoli mai bien te, allié bien te et tout et tout. Ah, nzambe. Oza ba tentation ya ndenge nini? Ba réalité ngo ya mboko yo, ba réalité ya bato mokili. Babilo kona nyonso tia o raisonner na milite. Mais ozaki na choix te ya koloba keno otali ndeko. Bozwa kaka ngai tamusa ko benga nga na pokwa aya kozwa ngai place na epa na bino. Ok, totala nika na père ba petit tozuye, toyene na ndako. Ya nazwa possession. Nazwa autorité wana. Ya o prier. Na prier, na neutraliser et tout. Après quelques minutes kaka, yaya. Nati kaka parce que bato ebele bazalaka, bato ebele baza baebi vie spirituelle te, ba comprendre te. Yango ezalaka toujours bien soko yambi mupaya na kati ya ndako prier. Parce que oyebi mupepo etamboli nango te. Po biso toza ba africain. Ne toza boy touti na ba famille différent. Ba famille différente pardon. Oki ozala boye tango ozoya voyage oyebi combien o ba sepelaki nango te na famille na yo. Ba accompagner yo na esprit moko boye. Ya koloba ke no tango kokoma. Place okoma siko soki pe siko esprit wana etamboli na ye. E komi siko na kati ya ndako place oboyambi ye. E ke bino boza faible en esprit. Esprit wana o e accompagner ki ye e kozwa possession na ndako. Je vous dis. Nde bongo nga nazomona mukie na présence à Davina na kati ya ndako parce que Davina za mwana moko ekila. Davina wana. Davina eza n'importe qui ta kobima na ye. Yango bomoni botala kaka parce que nga nazo fongola bino po bela oyo aopesa biso mayele belé. Pourquoi na lobi bongo? Mama étoile ka ndenge akoya ki malade, eza déjà signe ya mabe. Et souki pas mama étoile te et qui pas maman et qui pas daili. Et que vous sousunani. Tozo tunana. Parce que sans Davina, tant que Davina zaki nanda kwana te, je ne pense pas que nous va ko bela bela. Ba koya ki ne bazo koya na ba 50 te. To zelanga nazo tâtonner parce que jusque là film oyo ba o ba tchak espoir et pas maman BBC. Ah, Bellevue akanginga catch. Bela kanginga catch fort. Akanginga na okokata ko respirer te. Alors to ke nango ka bongo. Yango mona na osenga ka famille libota lelo to za suka wana 8e épisode. Ngane na komi impatiente. I can't wait ya ekosila ndenge nini. Donc film elobi ebakisami isusu parce que elobi to moni mama to pakoti, to moni nana ni pakoti. Nani mama kulutule ya pe akoti, nani pakoti. Muchopi. Na affiche Poutine aza Poutine okota kan. Davina mbanga na yewana zalakana. Eloko ebomba kinga na place ya Davina. Na somaka petit déjeuner. Ah, Jova. Bozolanda. Alors, film oyo vaccination oyo. Pardon, Bati. Attendons voir. Una Poutine azomi mabiso parce que I'm done na makanisi na ngai. I'm done, franchement. Donc na mini choko na komi na vanda na ngaka kimia na tala. Mais loko biso toza batu oto yaka ko sa promotion na okena ngo kaka boy pona ko tindi kabino ke no bokende kuna makambwiza. Bokende kuna na Bela Production na Bela TV makambwiza. Ama bebe ça zo comprendre te. Ni nyango zo leka kuna bokende bino moko comme ça boya pe boy denga mama bebe c'est une fois pour une fois ya ko lobaki mama bebe c'est to sungu eza boy po awa. Mais via verrouiller yango mabe makasi. Na koki ata ko deverrouiller yango ata mukiete. Vaccination.
Mosusu pe David nani Linda Oyo. Hey. Je ne pense pas que nous avons découvrir Mouzoba Oyo par escroc Oyo ya ba tonton Pierrot qui a causé nga sous et pas maman Mille et pas maman Marie-Hélène. Pour na ngande na moni pas maman Marie-Hélène pour na vendre kuna il faut za la mwana moko il faut za la neti vierge oyebi mibalité pour geti penenga zawana. Bomona ki exclamation ya papa JR tangu atuni geti ya keno obota et tout ote boye bomona ki exclamation ya papa JR bande ko ngana o comprendre de souté bo fongola na nunga nikamango eza nini bela botika kaka bo fongola na bilonga te botika ngana za wana lelo na za wana na 8e épisode na za penza wana bela kineka na biso ndenge azokende wana meto yebika kena okitisa biso etango okitisa biso façon na oganga bino bota filme o depuis pays nini bokomelanga na ba commentaire kuna bokomelanga na ba commentaire bota la filme o depuis pays nini e film ezolobela yo nini Davina sa na libabi na ndako ba tukuna na moko na seki nano Davina sa na libabe likola petit déjeuner bato bakomi kokwea ba 5 cop kuna jo vai ok nakomi na suka ya émission nanga nanga juste kana sala ka moi critique moko eza logique et ce qui est vrai que vous allez bien ou lâcher bela na monoko na yo ata na ba titre na yo na ba miniature na yo et ça bien et ça vraiment bien et puis ça la yo ki bomoto là ok nango kitoko te et sopa yo makasi tokutani bandeko 16h30 na film na biso 8e épisode bisous là-bas bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.